Voilà, c'est parti, très cher abonné des Fantastiques Info Télévision pour la voyage d'habitude à Mokolo à Lelo. Na kati ya ville province ya Kinshasa, et bon on a commune ya Maluku, awa tobandi yango na quartier ya Menkao, ou ebengami Menkao centre, na kati ya Wenze ya Menkao. Alors, donc la ligne elle un peu préciser déjà na kati ya Menkao, tout ça toujours na kati ya commune ya Maluku, mais kasi sur commune à niveau ya Daipen. Pour moi, dans la vidéo prochaine, tout ce que tu reçois, ils allaient au Canada aller. Donc, le beau comme monsieur qui est à gauche, monsieur qui est à droite, oui qui est à gauche et qui toujours quand on a Maluku, mais na Maluku, ou bien Maluku centre, c'est quand commune il y a Maluku ils allaient Rakuna. Alors, dans le beau comme monsieur il y a Mobali, il y a Mozali, Nzela Otoke, Tonzela Bandundu. Donc, dans les petite précision, on a bandi en Mosiko na marché à Menkao centre. Ndi nazo sala voyage na ngai awa. Donc c'est la information awa ndenge ba classifier Menkao eza na Menkao centre to Menkao yo to bandi vidéo so kitna sezali ya vallée ya Menkao après commune na Menkao 2 Menkao 3 ti Menkao 4. Donc na ligne vraiment to Menkao ko découvrir ensemble très cher abonné des Fantastiques Info Télévision beauté un peu à ya mboka na biso où ils allaient vraiment patrie ezali bozwimoko en commun pour na biso nyonso oyo tozali ba congolais na ba congolais nyonso kasi to meki kosala constat vraiment biso nyonso tozali kolanda vidéo ya mokolo ya lelo. Donc Menkao ezali quartier oyo ezali ko promettre ni aloba ngo toujours ba vécu de ba difficulté ezali parce que eloko ezosala un peu moi Menkao ezala lolengi ekozala boye soti kaka ya mai na courant ezali te. Donc voilà, donc ils ont quartier où ils bandent bazali kotonga ti pour na kopesa yango un peu fort même. Donc mise en avis comme ça au coma, net bandi ko kitana la valeur au tambola des hectares en hectares, au monde même aucune maison ils allaient retonga mesika wana. Donc yango toujours nos hôtels Sabine vraiment très cher abonné des Fantastiques Info. Il y a hôtel un peu beauté, il y a commune ya Maluku et mingi koto na quartier Menkao. Donc tout le monde qui t'a malembe na vallée ozomona ndenge nini ezali vraiment beau notre pays soki tokoki ba fleur soki tokoki ba pelouse soki tokoki nini ekobakisa lisusu beauté makasi ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Donc nazo continuer so omoni ndako na yo omoni esika oyebi tia biso commentaire et ozala nango lisumu te ezali on fait ça pour vous. Donc tozotambola malembe très cher abonné des Fantastiques Info pour nous la un peu beauté. Ah, tout ça na kati ya route nationale numéro 1. Tout ça na route nationale numéro 1. Oyo tozali ko sala voyage ya mokolo ya lelo. Donc moi plus na malembe vers Menkao 2. Donc Menkao ce qui to silisia wa kobima yango et vous allez mingi to koti ya commune ya Sele na Daipe. Mais na tiki devant bo Mekolanda image nengezali botala pe biso moto lila ranzela ezui ba problème là et sali mabaku. Mais est-ce que biso ba auto sali la ramite tout ka to respectaka vraiment tonnage ya kotambola mutu ko botala mutu ka oyo ezali kala liboso na ngai wana ndenge ndi ba changer biloko. Donc to me ko landa vidéo vraiment la bokebi nyonso pona lo kumu ya mboka na biso moko la République démocratique du Congo. Donc voilà, bon canon on dit Fantastique Info et on va se retrouver tout juste après la chanson. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité.
les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Voilà, merci Balandia Fantastique Info Télévision. Toujours continuer, toujours voyage na biso. Awa na kati ya commune ya Maluku, où ezali la commune la plus vaste, il y avait la province ya Kinshasa. Yemoko commune ya Maluku a eu au moins 79% de superficie générale. Il y a ville province ya Kinshasa. Alors ezali vraiment vite parce que bozo mona bino moko na bilili ndenge to chokolanda on peut marcher tout les kilomètres et des kilomètres au mona. Il n'y a pas de construction. Donc c'est vrai, bisika se singeli ko tongate, mais au monde que non ma commune ya Maluku ezali commune moko ezali vraiment vide, superficie na moi monene ezali nano vraiment utilisé mingi te. Donc tout autres c'est notre cher abonné les Fantastiques Info voyage na biso to lobaki ke to bandaki on a marché il y a Menkao centre oyo to leki la bino na Menkao Valley to koti Menkao 2 to koti na Menkao 3 titre comme na Menkao 4. Bon outa la bino mo Balandia Fantastique Info to la nzela mais soki biso zo conscience tala ndenge chauffeur azo bomber na mutuka na ye donc ba si chargé ba makala biloko ebele soki munzele baby wana to lelaka ba konzi. Donc sengi na biso moko ba congolais biso moko peuple to meko za conscience na makambo susu na makambo nyonso et kozala vraiment mingi pona lokumu na biso pe ba konzi ya mboka koto oyo surtout ba gouverneur tozo mona nzela okuta baboki ba salite baboki biloko ebele oyo ezali vraiment elongo bonité pe a otambola nzela ezali mingi soigné te ezosala vraiment pasi. Or la commune est bien équipée, ezali na autorité municipale oyo ezali siko vraiment. Est-ce que makambo ya nzela boy comme nzela sengeli kaka chef de l'état akita to ministre to déjà na niveau ba quartier ba koki komiko sala quelque chose vraiment. Donc botala bino nyonso botala ndenge nini nzela vraiment ezali awa je dis na kati ya commune ya Maluku. Donc Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités.
Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Voilà, toujours continuer très cher abonné les Fantastiques Info. Na nzela na biso awa ya route ya Menkao. Donc na ninge pena laksa bandeko bazwa occasion te ya komona yango des Congolais, des Congolaises et des Congolais baza partout ou bazali na bolingo ya mboka. Donc na linge vraiment voyager na bino botala ndenge nini mboka ezali kitoko. Il suffit une bonne volonté pour la makambo ebele ya malamu ezala vraiment maintenir na kati ya mboka na biso awa Congo Kinshasa. Donc toujours continuer toujours au monde, il y a des gens qui essayent de construire bandaku, donc nzele zo ya malé développer zo ya malembe mais kasi il y a pas mal de promesses oyo ezali lancé pour na kosala côté déjà donc to singa na bino kaka ya ça la vraiment fidèle ya kolanda Fantastique Info ensemble total sabino développement réel ndenge rokota awa na kati ya commune ya Maluku. Donc voilà, donc toujours avancé vraiment malembe. Il y a aussi de cimetières où ezali kotoyo na nzela ya Maluku. Donc yango les nzela so yeba samedi dimanche population za la mingi misu ya rapona ko kunda. Donc c'est un peu ça oyo na linga vraiment très cher abonné des Fantastiques Info télévision. Il y a ko voyager na bino lelo, il y a kotala un peu ndenge nzela ezali et donc on compte toujours sur la nouvelle découverte et au monde mboka na biso Congo ndenge ezali. Donc le dosali vidéo na 2025 to linga totala yango na bambule koya tuyibike lobby ekoleka lelo oya malamu ekotikala oya mabe ezali lelo ekozala lisusu te. Vraiment c'est ça notre souhait oyo to zali na yangoma. Donc bozo mon abino moko très cher abonné des Fantastiques Info télévision. Donc to mo pousse na malembe pour na kokoma na Daipen et c'est quand na baki to suki ça voyage na biso ya mokolo ya lelo. Vraiment balana liboso rotala biso na nzela ya Fantastique Info télévision to sengi no s'abonner pour partager. Alors wana mo remis c'est les Maloko ezali limite ya commune ya Maluku na Nsele awa na kotiawa na koti na commune ya Nsele commune ya Maluku etikali esika to utinga ina bino. Donc yango to laksa bino awa il y a des projets à la station oyo kosalama kotoyo yango wana bozomona na bililima. Vraiment pour partager vidéo, pour s'abonner et vous allez kitoko. C'était votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite. Vraiment tokutani mbala ya sima to kalolembo le yembo ya Fantastique Info télévision. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora.